Mois de joie, 52 semaines de plaisir, 365 jours de succès, 8760 heures de santé, 725 600 minutes de chance, d'amour. Meilleurs vœux pour 2018, je te souhaite une excellente année. Une année à ton image, pleine de générosité, remplie de joie, de bonheur, de succès et une santé de fer. Que le chemin de l'année 2018 soit parsemé d'éclats de joie, de pétales de plaisir, qu'il soit éclairé par la lueur de l'amour et l'étincelle de l'amitié. Bonjour, bonsoir, Nayan Soazil Bakou ya Rolanda Bisso. Elus TV kande na ipsa bino na nga ko exploiter mingi commune na biso toza ana veni movenda na direction ya Elengesa bana ngiringa to bayebi tana kwa movenda église armée du Saleza koto so Matiboke Makala nanga mkura Kimbangu station Matibozongi ke ba yolo ba Victoire ba kuna na yembe bino lo Manique de John. Tout ça n'est pas bilan il y a 2017 Manique de John 2017 Manique de John alors le Manique de John après avoir kofunda vie njora ozali tata masaba na tombe ya babia lelo ba se réconcilier. Tout ça n'est par rapport à la réconciliation il y a yena njora tout ça peut moi muke bilan il y a année 2017 et les kindenge ni pone parce que le 28 décembre donc année 2017 c'est comme une souka tout ça n'est par rapport il y a année 2017 tout ça la mingi mais tout ça on se n'attend muke le lopé maniqué à comme dépendre d'un site quelconque azu vraiment musala siko au sérieux atiki ko finga ndenge mo ba ko finga susute to solongo mo muke mais ebele et puis c'est déjà mboté bonjour Manique. Bonjour. Lelo lemba boinde ni Manique de John. Te nazala ngai bien nazala kande nazalaka ça va. Ça va bonne santé bonne boulot Nicolo ba ola ndoka na check TV. Nazala nga na mamu na vai na ngai na sibu mutombo. Totali pe ba internet ngo pe ba ise na ngo pe musala ngo pe baby nango. Mais tozo bunda kaka to luka tozo ngisa musala na nzela to luka au moins tozo ngisa musala na en tout cas vraiment ndenge ezalaka po musala pena e baby suite ya ba polémique suite ya ba guerre ba nini ekimisi bato ebele musu bandai komona yo bien ba omozo na image moko boye gagne pain comme mukie mutu musu osenga aide boye azomo tu vois quoi c'est ça lelo vraiment aussi conscience parce que Manique ozaki trop na kata polémique trop na kata ko finga mais lelo c'est décidé au finga sous te ozumsano na sérieux et que na lobi na finga sous te so mutu sali mabe faut pas son kala finga te ngai na zong sarande mutu olobi na Christelle mama be olobi ni mabe pourquoi omoni congolais reproche c'est un jeu remarquez congolais reproche c'est un jeu mais yo vraiment ba propos mutu vraiment ta reprocher mais banda comme le cas ben jeu pour na ah mec so komoni propos na nga musu comme un jeu c'est que mutu na peut appliquer ben jeu ce qui expliqué ben jeu posons c'est jeu ah c'était comme ça hein mais par après tu au monde que non to fuli ba to ebele bato ebele babimi na sima na nga ebele bayebana na bango te babandi musala okala nga na ye na musala okaka 2 ans mais tala degré nazali bato ebele siko na sima na nga na moto na nga badiembeli babimi oke babimaka te baume na musala otune bo nasali 5 ans nasali 7 ans na bima ita yo bima kaka na guerre ya Manique de John siko guerre ya Manique de John bato ebele badiembeli guerre wana selo yo mo sovandi et apporter là on une guerre wana et apporta eloko ya malonga te mais et apporta quand même respect pe na bato bande ko manquer bato pa pamba muto ayebi ke lelo na internet ayebi ke non soki na meki likambo Manique de John ako répliquer c'est ça mais lelo Manique de John muto mema na internet muto comme si l'homme asimbiso au micro oti ko simisanga micro te oh yo muto asimbiso au micro te muto simisanga micro te muto nde aloba na ngana sala émission ezanjora njora na ngai na banda ko travailler na net eza Sandrine Mupende abai na ngai Manique moni guerre oyo ekosila mais tellement bato ba message na yo baza na posa ba mona yo luka obando sana na boyaka ngabi elonko kana ngaki journalisme na internet tenga na nga mukolo mais na ba te ke non non beta pe ba via makasi quand même nous a peu aimé pour nous a vraiment aimé bato ba kanza ko bato balinganga te lokuta na za aimé à mort ti biso le tinga boye et comment ce que ya minute la minute là sur commentaire les keza ma be Christelle bato be balinga soutenir ya wana ezalaka ba faux compte mutu muso aza na 10 compte ba 50 compte ba faux compte ya naza aimé na poto
oyambi manike ngana même na bapeli ya obenga ba faux compte soki na sali une semaine na oleka émission te okapaki na bato ba déclarer ke wapi azomona na te naza place na se senta ke no te naza aimé bato batala nga au moins bato nga bato batelemisa nga na nzela Manique de John. Manique de John, il y a tout une photo, na kangi photo na ye. Omona tam bani Manique de John na mbongo tu matam $100. Akabeli nga nzela na ebiete. Ba takisha to ya poto. Da ba linga kanga fort et puis comme ça na kishasa ba émission direct TV tellement comme le kamingi na kishasa pe bato Manique de John allez kana TV. Comment les gars direct TV? Oh ouais, ba émission dimanche ndé kena sala ba émission dimanche net réconciliation na njora et les gars qui na dimanche. C'est ça. Voilà, merci. Nabino Sobozo Ndangai, Christelle Mamoutoza, Namanike, Toza, Ana, Komina Ngiringiri, les locaux Ngiringiri, Tozo Solomon Mouké par rapport à la réconciliation de Pienjora. À ça, la paix Mouké, bilan il y a 2017. 2017, c'est le cas qui n'est pas. Merci à Papine Zola Messo. Merci à Dieu Diogène Genève Mumba. Bon séjour à Papine Voima, accompagné de son épouse Julienne Voima, non Voima. Toza Bango, quelque part, Awa, Nabamovenda, dans ton seul émission de Moni Vienanga, na momi nae en direct de Bundes, donc bavandi awa, bachemo liyakana bango kande tulubana kin. Ba mi la moi vitalo na bango ça bango be kaming te bazonga na bango na Bundes et ça biso bien. Yango to préféré mom ke to ya pe maniqué. Par rapport à la réconciliation, tu vois la réconciliation par rapport à Yanni parce que tout le monde a maniqué au taco là, njora salinga zaki ba guerre ma casse ngana yamba okutu. De zaki na ba guerre ma casse na njora melelo voilà, de balbara singa famille et benda na kame et katana. Eza pena na bokasi ya le vénérable maître suprême de l'Orient, il a choisi Matata, il a choisi Atalisa Ingai, il a na boya ki penza. Mais il a choisi maman Katanan. Oh. Voilà. Le vénérable maître suprême l'ange céleste en tout cas a choisi Moutupenda Talisa Inga Abisiko prince Yewana Ayembi na premium 2. Bon continuer guerre na Njora. Njora yo oza chroniqueuse na internet mais Njora alobela makama musique. Prince Njora ba solo la ka yo sikoyo o kangsa Njora ennemi ti luka vraiment o luka solution na Njora eza ndenge moko na batu mususu te Njora zo peser quelque part ataku na oboya yango mais de John po ya choisa benga de John yeba ke Njora atanengo ba ko aza manche long aza manche courte mais azakaka tata mwasi ya prince biso to ba bantu en tout cas luka pena oboma moto wana atabokoza yo na Njora pena bo luka terrain d'attente nde ya choisi abenga pe Njora asola pe na Njora ne to luki terrain d'attente to yokani to sali la paix na kendaki verrier ya choisi senga bi kende verrier ngam na biso kende verrier pour moi si kam ta kenda ver mobali non mais to uta pe na guerre ya makasi po na ina Njora pe na makasi na yo ta quelque part pe ngapena sala pe succès internet ngapena comment mona danger ngapena comment mona danger Njora pas en mabene mais ngapena na mabene quelque part po ngapena mimona ki pe danger net ka ngapena makambo Njora pe lote Njora pe nya soso boy mais or que na bosana ke non Njora aza tata mo sa prince Njora aza plus na milieu musique ngai moyena c'est la prince promotion album ezati on se comprend moi nana soka bongi lelo eza avantage na biso nyonso. Alors à quoi bon bato so profiter na osona na biso bato belé ba profiter bato belé donc confie en ngana Njora bato belé ba profiter et belé o ba finga Njora o ba ke no ke manike za susu na Njora te na ko finga Njora nde na lingi Njora za susu na manike te na ko finga manike nde na lingi ozomona c'est ça c'est juste bato ba profiter belé yo pe o finga Njora makaso kena kofunda etina tomba babi na sinde tolo ba image ile kofunda ke na tomba babi olelaki na babiso ba o tokena to accompagner ko na cimetière na ndenga mabete mais bato ya mito mabe na biso medanga nezala ba influencer Njora ina Christelle sala Christelle Boye par rapport ya ndenge nini ye mutu accompagner ki manike na cimetière yango na lobite confie na ngana Njora e benda makambo belé sona kina confie na Njora te yo Christelle yo kenaki en tant que journaliste ozo image na yo tia na site na yo posa na site na yo soki mutu akoloba ke non pour Christelle accompagner Christelle ayaki ozo image ndeto sala ba propos tenus eza yanga. Toi tu poses des questions, mes réponses sont à moi. Yo mto kote na kata motema na ngata misa réponse. Yango na lobaka na kata musalo il y a plein de ignares. En tout cas Ago Prod na Fribourg, en tout cas ma chouchou
passeport rouge Argo Pro na Fribourg en tout cas babi maman Aurélie maman Nicole ba ignare basé belé ceux qui ont la réponse na fini mutu est-ce que ça mutu fini te zanga na fingi ezanga na fingi eza ba propos tenu e uti na mnona nga ba propos tenu mo ebika million na million des heures ba propos ezaki ya siko ya internet Christelle eza na motema mabe que ceux qui Christelle ayambi manike ba osola te na osola sous Christelle te po yamba manike ba comment siko ko sala ngo bon point nini ba sala clamo mais eloko ngo esimbi ndete siko esimbi ndete po Manick de John de makambu siko na minute ba tunyo so basolo ka banana sala réconciliation na njoko mtal boso enseigne émission ça siko ba to nyso komi ko ya ko lukanga na ndaku na vanda ka pesu na bandal te o so anga siko wapi Manick de John invisible Manick de John to so vraiment tant mingi te siko e comment na ba site musu pa patron solo bana pena so zui Manick de John te na olongolo musala siko so lisanga te fo ya kaka siko Manick de John biso ba oyo bandeko balanda biso balinga soto la to ya Manick de John te oyami Manick de John oluki makamba wana eza ba faux compte na poto so yambingo ebi bafina beta bon siko balinga na Manick na beta bafia makasi ndeni eza na émission moko te muta eza na Mr Phone na mission moko te muta tourner vidéo moko te muta tourner avec Manick de John na ba vu so mutu nyosa sa na vidéo ya sepelaka azonga rasusu abiete oso comprendre yone makambo merci Manick de John, merci na Bino Sozan de Biso département le monde Michel le grand saoudien, l'impresario Clone Domba Siba na Suisse Union Soga Bipanzo pour le bon à gaz na gaz, merci na yo merci à Carmel Kitamba la Karmaomo, Babi Mama Weston, mon poto mon à Paris Siko, donc tanti nana solara Kano, merci na yo, merci à Chimène Kiala, merci à Judith Ngoy Mosa Pembe, tozaka na Maniké, madame tozoa tant mingi te kande lobaki, Maniké, to ça score rétro, bilan disons, bilan 2017 pour nos année 2017 c'est qui ndengeni. En tout cas M-Simbi à 5 étoiles, balobi Sibo Mutombo, babi leader à Mofoudé leader à Pembe. Bilan en 2017 ezaka Rando Ebele. Rando ezalaki trop revenu mukie, gagne pain mukie. Bato ebele pe bakei ba fanatique nange ebele bato bando linga mingi na perda bango na ba bato pona ba rando pona ba rando o pona répondre kaka imbécile moko boye na répondre kaka zoba moko boye yango pena mbalo pena ba fanatique nanga bo banga te nde bo nanga na kanga motema na osala effort wana ke mutafinga pe na répondre te ya choisi matata ko banga te balobi Naomi Lumea la race classe en tout cas balobi Benji Noana. En tout cas, M-Simbi à 5 étoiles, Monzola, Carole Namelin, Maman na Béni, à GoPro de Fribourg, Maman Chouchou. Suisse, il faut passer en Suisse. Donc, à GoPro de gros coucou Nayo, DJ Daddy. DJ Daddy va former. GoPro de Fribourg, Maman Chouchou, passeport rouge, Maman Nicole Aurélie, Babi Moko, Maman Aurélie. Monzola, Carole Namelin, Maman na Béni. Ade Djogo Bagou Danger, Wanezali, Yakoma médicament, à Rosangate. Babi mikolo yo na yo ba merve la paix na mutu nyonso o nyonso bosa na bino elobela na ngonga so elote na fuli bino déjà boluka moyen mususu bosala en tout cas na fuli bato ebele na fuli bato ba fuli te parce que c'est Manick Ozaki inaperçu toloba obimeka boye avec njora na bimi na konga na bimi na kombo ya babia. Kasi après kaliwa babia Manick na njora ti to kombo na kombo kangama na ba consort na biso mususu ba Karine ba Kapache ba nani ebele en 2018 na FCO bilan 2018 pende za ke non na sana ngamoko boba te na ningi siko tonto yeba oboyi na oboyi batu quelque part ça bien pour éviter les problèmes parce que quand on appelle à battre des fois et créer un problème. Batuana siko baza na deux visages. Na yo comprendre na quand même battre musu na lia na bango makasi ba na deux visages. Mais na soit temps pour comprendre que ba na deux visages. Alors na préféré na za na ngai, na pasi na bisengo na za na ngai. Mutu na mutu abunda bitumba na ye. Obo bundela ba. Muna muta bunda bitumba na ye. En tout cas Chancel Mbemba Chancel Mbemba, l'homme qui est né avec les ballons. Oya Gaga. Chancel Mbemba. John. Anniversaire où le cas concert na biso
Josepha Chako bafetaki ba Gloria Olang bafetaki bana ba anniversaire belé les kaki mais sikone na soboya sikone to bana kolobela ba fille batu moko boya te Christelle te na soboya te so linga lobela loko na ya lobela ngoye Manick de John mate o mwana sikone ngoma no tangisa ba anniversaire batu oyo eza ye. Non. Non, je ne veux plus de ça. Te rétro ya yé benga ya sa mamnae. On est mamnae. Mamna bango. Mais biso ko fula bango. Te biso ko fula bango te. Manique, biso to yokaki. Quand ndenge to yoka, il se murmure il y a Jazz Kavulo, mais c'est il se murmure to yoka ka on dirait il paraît que balinga ba triquer Manique d'anniversaire moro le ko bito tanga kombote. L'anniversaire moro banga ba triquer. Et simbite po biloko nzoto esali. Nzamba azali nzamba ajuste nzamba mpungu tulendo azali esimbite ponga bilo anzoto ça chango zaki solo vraiment yaki ya solo bon esimbi na ngote na tanga nga pe ko mute pa fulama po tango banda boye après bandi ko fulama na lingite ezala non je veux pas. Voilà, merci Manique. Afula manane na na mta fula manane nga na Manick de John na déjà makambu donc natala makata ba elo na sepelaka balinganga te batala anga. So émission nanga monika Manique au kimela ngata musana poto pena vana tala Manick de John olobani quand même eux qui conseille ya bato babanda ko pexo ko finga na yo mo conscience na we sali ou comment qui conseille to conseille ezakaka na boyi nanga ko fula bato na monike na swana na bato ba fula bato ba obima mais c'est ce qui le 5 Manique to Manique asimsu micro pour na finga na finga nani po bato nyoso finga sina finga bango na finga nani na opesa ne mikolo ba conseil net na oloba na fimo bo na suite Karine Chama fungola miso mbali na moyibi makasi mbali comme no séance nzu a moyibi makasi afungola miso afanda awa za mwasi na ye azana ba engagement na ye fungola miso zo tindela mutu moko billet ozo bengisa ye oyo yebite déjà ba parrain na bino na marraine na bino mariage eza bato babala na te alors libala so déjà parrain na yo so mona libala momba bo sala mariage parrain na marraine na bino babala na te est-ce que ça là Manique de John to vraiment na suka ya émission na biso to komi vraiment na suka passer réalisateur na moyibi pena ki moyibi pena moyibi ba $10 ba $20 moyibi ya bien te en tout cas ba to poto pena ça moi ça oboti ba no kuna vana na mobali na yo oya ma ekufela mbwa mupaya ka mutamela ngo la bouche autorisée likofi na bomba na Congo luka fiona Karine Chama cha photo na ina mobali na ya moyibi ya escroc. Merci Manick de John to comme na suka et le ronini bande ko bazona su ko retenir par rapport à la réconciliation on a vient jour lobi su ba mo na binote bo simba su ba micro comme ya ko finga ya so na bisote so njo ka june ta finga nga finga na président le mo asika so lobate mamno so saloba to so bo ni sa finga o point to so na message mo ya bolingo par rapport à vient jour tata mo sabana na ya on habite to so na biso message su ko ya bolingo peut-être ko au kazola nani njo ka yebi ke na lingake mingi de nature déjà na lingake trop to passer le temps et belé ensemble njo ka yebi ke na lingake mingi attendez maman lo bano sala ayeba ka 15 jours bozo ayebaki parce que on est des bons amis, c'est ma meilleure amie to partage ma kambo yo bato ko partager te to ça donc to ça ba confidence moko donc to tambola na batambo na so bota bato ensemble to trika bato ko to publier Karine ba kaleson na bani to publier nga na it. Voilà, merci Viendura to maman na suka na notre trike bato te biso net wana zong sa otnanze la sala biso mabe to bundisio ko trike la kisi que no sali comme muto ayebi tete yo ndo sala bato ba mona ke izanga njora nga Manique mtu na sala na banda olinga tende muta atsatake na njora so s'attaquer na njora mais tout ça na comme mon on ça l'importance. Merci Manique, merci de la disponibilité na Nabike ozanzela mstano mais message moko na bande konoso balingaka Manique bazolande depuis partout le monde ba o balingaka ote au peut son message mo peut son présenter bon peu ba meilleur parce que déjà toza a départ 2018 message ezaka ba meilleur ve na batnyoso merci nzamba ba télévision du 1er janvier jusqu'à ces jours-ci. Meilleur venu à bana nangai Kadima, Sucré d'amour, Prince Babia, la voix du coq, Anandong à la fille du roi, Tom Yumba, à Kassia Kadima, la reine de tous les bébés. En tout cas, à la famille Landou, à la famille Tunime, à Jean de Pierre Badiata Noble, à la famille Ndonga, à la famille Kunguniku, à la famille Yumba, à tout le monde que j'aime, j'aime, ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime beaucoup.
En tout cas, je suis là toujours à Sibou Mutombo, à la famille Sibou, héritier Sibou, à tout le monde, à la famille Tchèque, à Fimbu, il y a Ken Piana, il y a Crisco Louvoidi, il y a tout le monde, Papi Kelly, Koko Arafat Magizembe, il y a Angèle Magizembe, donc meilleurs vœux à tout le monde, à tous les internautes que j'aime beaucoup. Je vous aime parce que vous nous regardez. Merci Manit de John. Merci Nabino Sobazil Bakou Yakolanda Biso qui Christelle Rose Mamou na micro Nabino Kande Tozakana toujours pas on s'appelle Sabino Ndoala Nzuzi Omona veni Nabino atana movenda na kwa ilengeza siko c'est du papa social pe amoni movenda mon général des fois mon jeunesse coton to sala émission na kanzo moni beta musika de ça nga bien mon ko babi rendez-vous ça bongo le 31 décembre anniversaire général des fois on a posé déjà joyeux anniversaire il y a Koyinda na Paris mon général des fois grâce à eux balobi grâce à eux Sénéchal biso benga ke Sénéchal grâce à eux bon anniversaire déjà d'avance yo yebi avié na ngai oyebi Sénéchal grâce à eux en tout cas oyebi mais tout ça rende tolobaki meilleur vœu à toi. Mon vieux que j'aime beaucoup, général des fois, grâce à eux, Sénéchal. Dans le Sénéchal, donc, on a un petit nanga parler. Merci beaucoup. Voilà, merci à Diogène Genève Momba, merci à Billy Koulou, Mokonzaba maman CPI, maman Weston na Suède babi, Junior Bookson Boukassa na Kataso de Mobile Pemba Moulaya Mbinga un bon tonton, le collab Pedro Pembele babi, le Finlandais. Babi papi Pembele Pazali, motema Carole Diongo na Boston, l'américaine valable. Tant on a occupé Pembele, papi Pembele. Papi n'a vu que ça ben en zwangate mais au zwanga kamera kaka au zwangai. Ali manique ni monem ko le quartier. Donc force la magie pose à manique. Au zoye kaso sali magie voilà. Merci Nabino Sobazil Bakora Nabiso, merci Chimène Kiala, merci Frida Kanga ba Charme, merci Judith Ngayo Mosa Pembe, merci à maman SP Mbombo, merci à maman Mevoka, merci Nabino Nyonso, Bozil Bakou Yakolanda Biso. Yves Mavambu Bundes image merci Nayo merci la Bilognoso merci Michel Evo le grand saoudien le prince Ario Clondo Mbassi merci Nayo merci Andola Nzuzi merci à Papi Mvoama bon séjour na Kinshasa na Mosne non Mvoama baza awa donc meilleur vœu na bino bon séjour pe na Kinshasa en tout cas tout pour la prochaine numéro ya émission na biso Didier Kasongo motema eleta lo fin dans l'est merci na bino nyonso Christelle Biangani Bianchou ma copine depuis Canada na mbela ki manike ka ndengo linga yo linga no ka bongo po ke na bien ça la robe bien ma copine chérie I love you tout pour la prochaine numéro ya émission na biso d'ici là portez-vous bien. Bye. Tamatiti Melena kabeli ya forêt équatoriale Saki bolingo ezalaki ata maye Melena sambeli ata fleuve ya Congo Chérie eske yo kokoka kotanga nombre ya litraje oyo eza na fleuve ya RDC impossible salamable eza bolingo eloko mosusu te eza bolingo didukalala uya mayola ashiro chamala odon pambu London yelore mpaka nasalula na ye bilele na babiju seri na ngai alula na ye bazikiziki na banyominyomi matula mpaka ye Son Madera, Bosco Boble, Tati Tigana, Tigana Zure.